Mbote pe mabenisi mingi na bino banso na kombo oyo eza likolo ba kombo nyonso Yesu Kristo. Ezali ya bino ndeko Tito Gbanda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu. Ilobali ya Nzambe elobi nini. Teme na biso ya lelo ezali boye. Maponami na RDC. Peuple congolais. Yabino candidat. Se moko yeoyo. Maponami na RDC. Peuple congolais. Yabino candidat se moko yeoyo. Candidat yabino se moko nde nani. Oyo ndeko mwasi to ndeko mobali esengelo pona. Candidat o se moko oyo ndeko mwasi ndeko mobali ya RDC esengelo pona. Ezali Nzambe mokili. Tango nini yo ndeko mwasi ndeko mobali yo kopona Nzambe mokili lokola roi ya yoto ya RDC. Angongo ozoyoka ngai sikoyo. Ngona azoloba ozoyoka ngai. Yo nde okokende pa na ye olobi na ye. Olobi tata Nzambe pasi eleki. Mboka na biso ezali envahi, ezali occupé. Tozangi lisungi. Yo ozali nde mokonzi na biso sunga biso. Esengeli yo no invité ye na kati ya motema na yo a régner sur yo, pe a régner sur RDC. Tango nini esengeli opona Nzambe mokili azala roi ya yo pe ya RDC. Élection yango esengeli salama na kati ya motema mwa yo. Na kati ya sekele ya motema mwa yo. Pona nini? Po ete Nzambe wakela likolo na se ataka ne na motema. Ya yebi nyonso hein. Ndenge tozoloba awa ke tozonga epa na ye topona ye rien sur ayebi nani akopona ye lokola roi na ye. Ayebi pe nani akopona ye te. Ekomami na 1 Samuel chapitre 16 verset 6 et 7. 1 Samuel 16 verset 6 et 7. Awa contexte Nzambe nde azaki Nzambe mokili azaki roi spirituel ya bana Israël. Bana Israël ba rejeté ba boyi Nzambe mokonzi. Nzambe mokeli balingi moto akamba bango lokola roi. Nzambe aponeli bango Saül, roi Saül azayo kamba bango. Ye roi Saül a désobéi, a boyi kotosa monoko ya Nzambe. Nzambe atiki pe ye. Nzambe mokeli ayebisi prophète Samuel akende na ndako ya Isaïe apona moto mosusu akoma roi. Ezakiki akende pona David. Metanga akomi kuna amoni kulutu ya David komone Eliab ya moni lokazaki mbinga akasaki yende Nzambe mokili aponi. Eyano Nzambe ezalaki wana pe tokotanga yango. Verset 6 lobi ke tango bakoti na ndako ye prophète Samuel alobi tango amoni Eliab oh nde mwe ya Nzambe ye azali boso na ye. Nzambe azongisi ya na verset 7 abi kotala apparence na ete wana ya libanda otala pe taille na ye wana te ndenge aza mulai engambe kotala ngo te ponga na rejeté ye. Ngai Yahweh na considéraka te eloko moto azo considérer. Moto atalaka oyo eloko ebetaka na miso ezoko attirer, ezo frapper. Kasi Yahweh ngai Nzambe mokeli nga natalaka nde na motema. Verset 7 ya 1 Samuel 16 ezoloba ke Nzambe akonsideraka eloko moto akonsideraka te. Moto atalaka eloko ezoko frapper na miso kasi Yahweh atalaka nde na motema. Yango wana nazosenga na yo ndeko mwasi ndeko mobali na kati ya motema mwa yo. Yo pona Nzambe mokili ya likolo na se na biloko biso azala roi na yo pe azala roi likolo ya RDC. Tozonga epai ya Nzambe mokili. Totika ye Nzambe mokili a régner sur biso pe a régner sur mboka na biso RDC. Pona nini esengeli topona ye Nzambe mokili lokola roi ya mboka na biso? Ezali mutuna kitoko. Ezosenga pe yano kitoko. Barezo ezali ebele.
nzambe mokeli azali nzambe ya bokasi bonso eloko nyonso alingi asala eza kuna na likolo na se na mabele na kati ya mai akosala eloko moko ezali impossible mpo na ye ezali te ye azali nzambe ya justice ye achangeaka te tolingi ya resu biso mpo ete ye nzambe mokeli ye nde apesa biso mabele mana ya RDC na kati ya mabele mana atie bakita ndenge na ndenge mpo na mabenisi na biso mokano ya nzambe mokeli ete bana ya RDC bakongole basepela na masoma ya tia na mabele mana kasi boyebi ke uta lipandasi ti lelo oyo peuple congolais bazosepela te na kita ya mboka bato nde bazokamba biso depuis tozala indépendance bato bakambi biso kasi peuple est-ce azosepela na baresource oyo kita nzambe atia na mabele te peuple azojui nango te nzambe mokeli ye asengeli na biloko apesi biso te ye alingi biso tozwi na yango totiki bato bakambi biso pendant au-delà 62 ans mais lisumu nini tokosala soki totiki nzambe mokeli azala mokonzi na biso ye alingi kozwa biloko apesi biso te ye apesi nde biso moto oyo totiki akamba biso ye azozwa biloko oyo nzambe apesi biso alors bino boprefere nani yango tozoinvite bino tozonga epai ya nzambe mokili yo ndeko mwasi ndeko mobali ovote ye opona ye na kati ya motema mwa yo mpo ye atalaka na motema ntango yo kondima ye aza na motema mwa yo alo ye akokamba biso vote ye pona ye mpona nini mpo ete nzambe oyo ase zabulu na bana baye bayokani basali complot contre RDC contre yo ndeko na ngai ya mwasi ya mobali contre peuple congolais ye zabulu na bana baye bazali kopie RDC bazolinga babalkanize mboka na biso mais mpo to faire échouer bango to échouer plan na bango diabolique wana ya baennemi ya RDC mpe ya peuple congolais esengeli tokende epai ya nzambe mokeli oyo apesa biso mabelo ya RDC mpo ye asalaka makambo minene oyo ezangi ndelo ye aza na bokasi koleka bango banso na ntina wana tozopropose na peuple congolais candidat ka ase moko oyo tozosenga na bino bovote na kati ya mitema na bino na sekele na vie na bino privé na motema na bino bopona nzambe mokeli azala roi ya biso baennemi ya RDC bazali ebele lokola baennemi na biso bazali ebele mpe bazali makasi koleka baza na mabundeli ndenge na ndenge armée na biso ezali mpe infiltré baennemi na biso baza na kati ya armée na biso tosala alliance na nzambe mokili oyo azali na bokasi bonso aleki bango banso soki biso tolingi te nzambe mokili abunda mpo na biso esengeli biso tosala alliance na ye nzambe mokili mpo ete soki tosali alliance na ye me ye akosala makambo minene mpo na biso na ntina wana tozosenga na bino tozonga epai na ye totika ye nzambe mokili arenye sur biso arenye mpe sur mboka na biso ye nzambe mokili azalaki roi spirituel ya bana Israël depuis abimisaki bango na Egypte ti na terre promise nzambe mokili azalaki kobunda mpo na bango nzambe mokili azalaki koleisa bango azalaki kokengele bango azoprotege bango de toute part kasi bana Israël bango moko badeside barejete nzambe mokili bapréféré roi oyo ya motu un roi physique, un homme. Et comme on dit dans 1 Samuel chapitre 8, 1 Samuel 8, verset 4 à 8, ancien, il y a Israël, Sangani, ye et pas ya Samuel, prophète Samuel na Rama. Balobi na ye, tala yo kumi mpaka. Bana bayo, bazotambola na nzela na yo te. Sikoyo, tia roi liko na biso po juger biso. Lokola mboko bazanzinga na biso ba nation païenne ba nation yo bikolo ya ba pagano ezaki nzinga bana Israël bazaki na ba roi na bango physique bana Israël
au lieu que batika nzambe mokili akamba bango ndinga mesanaki bango ba préférer roi physique. Et c'est vraiment une mauvaise décision. Bana Israël bazwaki. Tant ba komaki na terre promise, nzambe mokili azali continuer kozala roi na bango, azali ko diriger bango na canal ya ba juge pe na ba prophète. Siko bana Israël bango ba préférer un roi physique, pas diriger bango au lieu que batika nzambe mokili oyo a délivrer bango na maboko ba égyptien a diriger bango. Ba préférer un homme. Verset 6. Samuel a sepeli te. Tant bazwe biseke ponela biso roi pas juger biso. Et Samuel azalaki médiateur entre Nzambe na bana Israël. Samuel azali kozwa ba instruction ya Nzambe ndenge nini akokamba bango. Samuel akepa Nzambe ayebisi Nzambe. Tala demande na bana Israël balingi ke totia basengeli na roi physique. Tant asisi kopesa rapport Nzambe pas répondre. Na verset 7, Nzambe alobi na Samuel alobi nini? Yoka mongongo ya peuple na nyonso bakoyebisa yo. Po ete ezali yo Samuel te nde baza kobwaka bazo rejeter. Ezali ngai Nzambe mokili nde bazo rejeter balingi teke ngai na régner sur bango. Voilà, c'était ezaki mauvaise décision na bana Israël. Biso tosala ndenge wana te. Bato bakambi biso 62 ans tozokende nulle part. Lisumu nini tokosala soki tondimi Nzambe mokili akamba biso. Ye aza na besoin ya kozwa richesse na biso te. Ye aza na besoin que tosepela na yango. Mais bato bango bazo s'approprier nango, bazo un petit groupe ya bato bazo jouer na yango. Yo ndeko mwasi ndeko mobali. Nani olinga rien sur yo? Moto to Nzambe. Zwa décision na motema mwa yo. Tozo ko exhorter pona Nzambe mokili. Décision yango ezali vote yango osala na kati ya motema mwa yo. Moni Nzambe a possédé bato te, Nzambe a possédé bato libre arbitre. Peuple a décidé ba rejeter bango Nzambe. Malgré nyonso Nzambe asali. Nzambe alingisi bango ba gagner 33 royaumes. Azo bunda pona bango. Nyonso na ba bosani. Ba préférer moto. Et c'est ba vivre peu ba conséquences. Biso tozonga e pa Nzambe mokili. Totika yi a régner sur biso, pe a régner sur mboka na biso. Na verset 8 Nzambe a continuer koyebisa na prophète Samuel que bato ba changer te ba osa na yo ndenge ba mesana tu depuis na bimisa on a Égypte lelo ba abandonner ngai pour na kokende ko salela banzambe mosusu. Chaque fois que moto to mboka bato ya mboka batiki Nzambe oya solo bakende toujours ko salela ko servir ba faux dieu. Biso to zonga epa Nzambe mokili to servir ye moko eza pona bien na biso. Nani wana azali se candidat se moko ya biso ya RDC ya peuple congolais. Candidat yango se moko o Seigneur yonde ko pona na kati ya mayele mayo ezali Nzambe mokili. Tango nini yo sengo pona ye o vote ye. Ngonga ngo yango yo. Ozo tango zo kangai. Okokolo bango na yo moko to lobi na kati ya motema mayo parce que Nzambe mokili ataka na motema. Nde sika kosala vote na yango wana vote na kozala kati ya motema mayo. Po ete Nzambe mokili atalaka na motema. Esengete ko ozela ba organiser ba élection na gouvernement par le gouvernement nde yo que voter non. Sikoyo omoni ndeko mwasi ndeko mobali. Soki bato to couple basengene na mwana mwasi to mwana mobali. Esengete ke yo mobali ozila mwasi no asa zuizemi nde okene pa Nzambe. Mwana akobotama aza mwana mobali. Moza na retard. Non. Avant bozwa action. Yo na mwasi ne boyoka na bosambela bokene pa Nzambe to sengene na mwana mobali to mwana mwasi. Nde tango bozwa action nde Nzambe akopesa mais ateke yo osoti mwasi zemi nde obi Nzambe opesa mwana mobali. Yo lingi délivrance. Yo zateke basa élection bon pona Nzambe sikoyo. Po Nzambe azotala na motema. Yenda ko compter ba voix bato ba poniye. Voilà. Moto atalaka na ozo frapper na miso. Mais Nzambe mokila atalaka na motema ya moto.
onde komasi onde komobali na kati ya motema mayo pona voter nzambe mokili azala roi na yo pe roi ya RDC ye moko nzambe mokonzi ya kokonte voi na yo kosala ye nde akokonte bulletin na yo bulletin wana otia na motema mayo tango yo ozokopona na kati ya motema mayo ke ye azala roi na yo azala arégner sur mboka na biso ye nzambe mokili azokamata bonne note immédiatement ayebi yango. Mon frère, ma soeur, il y a RDC. Pona nzambe mokili na kati ya motema mayo azala roi na yo azala roi ya mboka na biso lobela yango sincèrement kende epa na ye solola na ye loba na ye mboka na biso ezali envahi tozali occupé tozangi armée parce que armée na biso ezali infiltré tosengeli na yo rien sur biso rien sur mboka na biso solola na ye aza tata na yo po ete nzambe se moko ya solo ye azali toujours solution mpona ekolo nyonso ezobanga ezorespecte ye po ete kondima ya bao bazokoadore vrai nzambe yango nde détermine bokasi ya ekolo okozala non nationaliste okozala patriotique kasi soki nationalisme na yo soki patriotisme na yo ezali d'abord dirigé envers nzambe mokili na liloba lia ye te bon yo moko okozala na puissance te et puis ekolo na yo ekozala na nguya te eloko nini bana Israel basalaka po ete elingisa nzambe mokili adelivre bango na maboko ya peuple ya Egypte tokende na liloba ya nzambe mpona kodécouvrir eloko nini bango basali soki todécouvrir toyebi biso mpe tokosala mpo nzambe aza na préférence te Dieu ne fait pas exception de personne soki toyebi principe ya tie na liloba na ye tosaleli yango tokomona même résultat tokende na Nombre chapitre 20 verset 16 na Nombre 20 verset 16 elobi boye togangi epai ya Yawe ye ayoki mongongo na biso atindi anjelu moko mpe abimisi biso na Egypte tobosana te ke bana Israel bazaki na bowumbu na Egypte pendant 430 ans banyokwamaka mpenza biso bana ya Congo tokomi na mpasi oyo bango bamonaka te me bagangaka totala baetape oyo elingisaki nzambe oyo basalaki oyo elingisaki nzambe adelivre bango na maboko ya bato ya Egypte selon Nombre 20 verset 16 nzambe mokili alobi boye eloko ya liboso bana Israel basalaki ezalaki nini bana Israel bagangaki epai ya nzambe koganga eza kosambela bana Israel basambelelaki bake epai ya nzambe balobi na ye nzambe aintervenir ntango bake nzambe ayoki eloko ya mibale etape ya mibale nzambe ayoki mongongo na bango ya misato nzambe mokili atindi angelu epi eloko ya mine nzambe mokili abimisi bango nzambe mokili asi apreparaka Moïse azalaki deja prêt mpo Moïse abanda kotambola deja na nzambe aza na boyokani na ye kasi bana Israel bagangaka nano te soki bana Israel bagangaka te me nzambe atenaki Moïse te parce que nzambe aza komona bango nde bazosouffrir me ntango bareconnaître ke nzambe azala mokonzi na bango bake epai na ye basengi lisalisi epai na ye ye atindi Moïse tokosala la même chose ya biso Moïse nzambe azalaka na chaque époque chaque génération apréparaka toujours bato bakodélivrer na RDC asa prépara déjà na ye bato aprépare mpe Moïse na biso azali mais bakongolais bagangi nano te mokolo bakongolais bakoganga d'une manière authentique bake epai nzambe mokili na kombo ya Jésus-Christ bon Moïse ya biso mpe akoya mais tant que tozo ignorer ye tokanisi ke solution ya Congo songolo pakala po mboka ebonga il faut telle personne po ebonga il faut telle bozo ignorer nzambe mokili ekozala likambo bana Israel bazaki 430 ans bazokoka pasi jusqu'au point que bareconnaître ke nzambe mokili nde aza solution bake epai na ye nzambe atindeli bango Moïse asi apreparaki déjà azalaki prêt akosala yango mpe mpo na biso eloko nini bana Israel basalaki po ete nzambe atindela adelivre bango
na maboka baégyptien eloko nini bana israele basalaki tokomona kati ya liloba nzambe eloko bana israele basalaki po ete nzambe akodelivre bango ezali na kati ya liloba nzambe bana israele bakendaki te pa pharaon pharaon est ce que okoki kotika biso te tokende mais yo kokende pa buro na yo te mpo osenga lisalisi délivrance ya rdc ekouta epa baburo na biso te bato bazolinga babotela biso mabele okende so epa na bango osenga bango lisalisi basalisa yo non ekosimba te bakoya nde konyata o libera bakosalisa yo te mpo baza deja na intention wana po batia yo à genoux. Exode chapitre 2 omoni moïse ntango azalaki na 40 ans azalaki prêt abimisa bana israele mais bana israele barejetaki ye plus tard ntango pasi eleki babandi koganga epa ya nzambe atindeli bango bobela moïse yo bango barejetaki wana na verset 23 ya exode 2 longtemps après donc roi israel akufaki bana israel bakontinue koyoka pasi koganga na bango ekomi emati emati te epa ya nzambe verset 24 nzambe ayoki koganga na bango akundoli ase souvenir na alliance na ye na abraham na isaac na jacob nzambe mokili abosanaka alliance na ye te mpe aviolaka yango te biso bandimi tozali bana ya abraham maemanso nzambe alaka epa mpo na abraham eza mpo na biso mpo tobénéficie nango verset 25 nzambe atali bana israel ayokeli bango mawa liloba nzambe lobi ke na exode 2 verset 23 ke bana israel pasi oyo baza komona na bowumbu epe ntango bagangi koganga na bango ekoemati te epa ya nzambe nzambe ayoki yango exode 3 verset 7 à 10 exode 3 yawe alobi namoni pasi ya peuple na ngai oyo eza na egypte nzambe mokili azomona pasi o peuple congolais bazosouffrir amoni azomona na ye mais mpo na nini bato mais ndenge nini délivrance esalama te peuple congolais agangi nano te peuple congolais agangi nano te bana israel bagangi na egypte il faut koganga d'une manière authentique cela veut dire kokende pa nzambe mokili na kombo ya jésus christ toganga epa nzambe mokili e ye akoyoka koganga na biso mpe mpo ayebi pasi na biso ayebi baoppression na biso akodelivre mpe biso verset 8 nzambe alobi ngai nakiti mpo na delivre bana israel na maboko ya baegyptien mpo na mema bango na mboka eza kitoko mpe ya monene mboka oyo miliki na mafuta ya nzo ezosopana na mboka oyo bato bana bazovanda kuna bakananéen bazali baétien baamoréen baphérisien baévien bajébusien verset 9 tala koganga ya israel emati ti epa na ngai namoni pasi na bango ndenge bazoyokola bango na baégyptien nazomona yango verset 10 sikawa nzambe soki azopesa instruction précise na moïse kende nazotinda epa ya pharaon obimisa bango na egypte peuple na ngai na egypte bana israel lokola koganga to losambo ya bana israel ezalaki authentique bakendeki epa songolo pakala te bakenda bango epa nzambe bakendeki epa jésus te bakendeki epa marie te bakendeki epa nzambe mokili ayoki koganga na bango bakendeki epa na ye alors asaki nini akiti mpo adelivre bango na botindelaka bango moïse nzambe achange te azali ndenge moko lobi lelo mpe seko na seko soko tolingi ke nzambe mokili adelivre biso na mboka banguna na biso esengeli toganga tosambela na ndenge ya malamu d'une manière authentique au nom de jésus christ esengeli tozonga epa nzambe mokili totika ye arégner sur biso mpe arégner sur mboka na biso esengeli tosala exactement lokola bana israel basalaka to appliquer les mêmes principes oyo bango basalelaki yango e nzambe mokili akozala wana mpona kodelivre biso ndeko mwasi ndeko mobali tozo koexorte yo ovote opona nzambe mokili oyo azali se candidat se moko
pour la RDC opona ye na kati ya motema mayo toujours exhorté yo opona ye sikasiko ndenge ozoyoka ngai o décider que oloba na ye ke ye a régné sur yo a régné sur mboka na biso élection ozosala wana fraude ezali te bulletin na yo ekozala compté ntango ozoloba na ye moko nzambe mokili tricherie eza te eza possible te esika nini esengi ovote nzambe mokili azala roi ya yo mpe ya RDC na kati ya motema mwa yo mpo na nini mpo ete nzambe mokili tokotaki kotanga yango na 1 Samuel 16 verset 6 à 7 ye atalaka nde na motema ya moto atalaka libanda te moto nde atalaka libanda akonsideraka eloko ezofrappe na miso kasi mokili ya likolo na se atalaka nde na motema soki toponi nzambe mokili aza na kati ya motema na biso azala mokonzi na biso azala roi na biso botala eloko nini ye akokoma mpo na biso na répété soki toponi nzambe mokili azala mokonzi na biso chef na biso azala roi na biso botala eloko nini ye akokoma mpo na biso Esaïe 33 verset 22 elobi boye akokoma boye ye Yahweh azali juge na biso Yahweh azali législateur na biso Yahweh azali roi na biso ye roi ye Yahweh azobikisa biso tomonaki ke Yahweh atalaka nde na motema soki tondimi na kati ya motema wa biso ke ye nzambe moke areye sur biso mpe areye sur mboka na biso ye akokoma nani mpo na biso Yahweh nzambe akeli likolo na se akokoma juge na biso nzambe mokili akokoma législateur na biso nzambe mokili akokoma roi na biso nzambe mokili akobunda mpo na biso mpe akodelivre biso na maboko banguna na biso ntango nzambe mokili azali korenie sur bana Israel ye nzambe mokili azalaki juge na bango azalaki législateur na bango azalaki roi na bango mpe azalaki kobikisa bango mpe azalaki kodelivre bango na maboko ya banguna na bango banso nzambe mokili azalaki koexerce bafonction nyonso tu wana na kanala ya bajuge mpe ya baprofete oyo ye moko nzambe mokili azalaki kopona soki tozongi epai na ye nzambe mokili toponi ye ke arenie sur biso mpe arenie sur mboka na biso liloba nzambe outi koloba na biso eke nzambe mokili akozala juge na biso ezali pouvoir judiciaire nzambe mokili akozala législateur na biso ezali pouvoir législatif nzambe mokili akozala akokoma roi na biso ezali pouvoir exécutif nzambe mokili akobekisa biso akodelivre biso na maboko ya banguna na babiso nzambe mokili akozala commandant en chef ya mapinga na biso lokola boyebi nzambe mokili aza esprit akokita te physiquement mpo aexerce bafonction wana kasi lokola bino na nga tokopona ye azala roi likolo na biso mpe roi ya mboka na biso ye akopona bacongolais to bacongolaise oyo bakoexerce fonction wana parce que soki oponi moto akomi président ye président efa nome cabinet na ye anome baministre na ye exactement soki biso toponi nzambe mokili na kati ya mitema ya biso ke ya rien sur biso ye ayebi bacongolais oyo asa prépara mpo apona bango mpo ete bakamba ekolo na biso mpo na nini tolingi ete tozonga epa nzambe mokili totika ye arien sur biso mpe sur mboka na biso mpo ete elonga victoire ezaka ya nzambe mokili tosala alliance na ye mpo na nini esengi tosala alliance na nzambe mokili mpo ete nzambe mokili aviolaka jamais alliance na ye oyo ebimi na monoko na ye ye akochange yango te ekotikala ndenge wana bokoverifie yango na psaume 105 verset 8 à 11 psaume 89 verset 34 à 35 psaume 84 verset 5 mpo na nini tolingi ke nzambe mokili pardon mpo na nini tolingi ete tozonga epa nzambe mokili totika ye arien sur biso mpe likolo mboka na biso mpo ete ye nzambe mokili asa traça deja nzela oyo esengeli biso bana baye tolanda bokoverifie na Esaïe 48 verset 17 Esaïe 35 verset 8 na psaume 32 verset 8 awa na verset 8 ya psaume 32 nzambe alabe à côté ya biso akoinstruire biso
akolakisa yo nzela oyo osengi olanda, akokonseye yo mpe akozala na miso nini likolo na yo. Na verset oyo, na verset 8 ya psaume 32, biloko mine nzambe azokosala na baoyo atosaka ye oyo balingaka ye. Ye akoinstruire yo, ye akoinstruire yo ndenge nini à travers liloba ya ye. Nsima ya koinstruire yo, ye akolakisa yo nzela osengi olanda, epuis akokoma conseiller na yo, epuis akozala na miso nini likolo na yo. Moto moko te, instructeur moko te na mokili to professeur moko te na mokili akosala kona mpo na yo. Nzambe mokili ye moko nazali capable ya kosala nyonso oyo. Mpo na baélection maponami oyo maza koya, candidat na yo ezali nani? Candidat na yo se moko ezali obele nzambe mokili. Ntango nini esengi opona ye nzambe mokili azala roi na yo, arégner sur yo mpe sur mboka na yo RDC. Ndeko mwasi ndeko mobali ngonga ngo yango oyo ozoka ngai opona ye sikasika oyo mpo ye arégner sur yo mpe arégner sur mboka na biso, akoma commandant en chef ya armée na biso, arégner sur biso. Yo ndeko mwasi ndeko mobali, yo nde okoloba na ye nzambe mokili arégner sur yo mpe arégner sur mboka na biso, ke nzambe mokili aexerce bajugement na ye likolo baennemi nyonso surtout ya RDC, baennemi ya peuple congolais, mpe avenger sans innocent ya peuple congolais ezosopana. Esika nini okende kosala vote yango, tia bulletin na vote na kati ya motema mwa yo mpo ete totangaki ye nzambe mokili atalaka nde na motema ya moto. Topona na kati ya mitema ya biso nzambe mokili lokola roi ya biso mpe ya RDC, toganga d'une manière authentique epa nzambe mokili lokola bana Israël bagangaka epa na ye, e nzambe mokili akodélivre biso na maboko ya banguna babiso physique mpe spirituel. Nzambe mokili abenisa bino banso na kombo oyo ezali kwa bakombo nyonso Yesu Kristo.